Et ça danger. Oche libaya to putu. Moyo ya Congo. Pour préparer bien. Zo sakana. Bana baboya tongo etana. Distraction zo kota na communauté munguna koti. Ameki biso. Abebisi mibe mboka kimbangu. Ngeta. Méchant. Pena méchant à danser. Bana Congo, eza ko beba po. Éducation comme ko beba. Éducation comme beba, distraction toujours né dans lobaka. Na baki na monde na suna bilité o. Moi na suka résistance, il faut lobaka. Moi na suka résistance atakaka. Na tikaki. Na moni buzo basiko ekoti. Ba vie bo la kisabiso nini. Ba vie na communauté bo éduquer jeunesse nini. Hein? Ba vie. Bo komi ko swana collection na YouTube. Mais besoin de cette distraction kabilitique. Polémique na bango bomona ki na Kinshasa, Sakarina JB baso Sakarina Kofi baso swana. Yango ba kotisa ngo abobite ke monguna sa na communauté. Le 21 mois no JB Mpiana, molimo ya esprit des morts. Alinga mema yango akotisi distraction na communauté ba vie bokomo swana. Na Paris bozo swana. Or que poto sala ini. Toza bon moko yango salaka force ya résistance. Toki ko swana kate Congolais que tout ça la concentré lokola yé mona chibaou hein mona chibaou oyo alingia mekabiso bana résistance tolbaki musique ko beta maté on a moni ba brouille koti trop et le konga na ye ba vie pourquoi bezo swana yo le besoin journaliste ya ko terre ba combattant olobaka vérité mais ça te ko swana exemple ni bo pesa na communauté ba vie tolobaki combattant to finga combattant te combattant ko finga combattant bana baboya tongo tana bakozana ndaku na na tongo ko so lumbe mwete yo pasteur oko riposter likambu po ba fingi yo ozonga ote ya communauté ni ba vie ba mbola extension ba jeune mabe. Le quoi besoin qui esclave n'importe quel Mobutu ba kolisa bino na dictature oza tango ya kimbangu bote ya bana baboya tongo tana culture bote ya bana bilaka culture Congo bote ya bana bilaka bokoko bote ya bana bilaka polémique te to concentré événement moko le 21 mwana o chituka mwana chibaou o alia mobali ya mama na e concert wana esprit de mort yo jibe ko beta yango et pas ya tata na yo ngona makangu o meka ba combattant pour la Congo okufa pour la Congo na makila ba congolais nyonso o bazo kufa na makila ba maman na biso violé na ba ina le karasu na caméra te mais ne na yebo bana Congo ba combattant ba résistant ba révolutionnaire congolais bana bilaka jeunesse congolais nyonso bana baboya tongo tana tozala ini tokota la distraction polémique ya ba viete tokota la distraction polémique moko tezo salama tokundela Congo JB akobeta concert humanitaire te concert fimbo ya kekele ekobeta yo fimbo ya kekele ekobeta yo musique nini okobeta ya humanitaire ozo baba buzoba ozo ba biloko ne ngoza humanitaire punda ngona humanitaire lopele ngona concert obeta nzembu nini obeta humanitaire soki olingi obomisa bana bilaka lokozo préparer album na yo yango ozolingo beta concert batu bakufa po muto kokufa yo okokufa ba musicien na bakozonga premier otage tokokanga na kombo ya kimbangu na kombo ya ba mort na kombo ba mama na biso violé JB beta concert yo beta concert na Paris bokomo na délégation a toza London zone morte toza UK zone morte place décision combat zone mère zone base ya combat plateau fulaka eza na UK et loko moko ba vie boko tisa distraction te
kasi oloba koza oncle nanga toza na bana baza bakoko na yo soki bino bakoswana bino mibale exemple ni bokopesa line wana ya bakongole nsima nyonso eza na recherche ya bana oyo baza koya bango baba futur ya Congo eza de cherche oyo tobebisa topesa bango esprit ya polémique esprit ya koswana tozala na mibeko bolingo na mosala yango eza force ya komba mpe force ya résistance na komo ya Kimbangu na koma mama Kimpavita ingeta mpe likambo moko na oloba lisusu combattant nyonso parti ya Jean-Pierre Mbemba ekufi ekobandaka kosalaka lisusu te parti ya Jean-Pierre Mbemba mpe makambo ekokenda kotala ye na laye eza te mabe abebisi aza mutu Kabila aza mutu ya Kanambe mission na ese komi na suka yango azobimisaka bana na ye ya bandoki na kindoki na bango bakokoka biso te toza na Kimbangu aza force ya résistance force ya loposo moindo mission na biso komi suka yango moni biso bana baboya tongo tana biso bana na suka ya résistance na telemi soki na lobaka eza pona mboka na nga na lobaka te ponga na nga alanga nzembu mikolo eza mbonda kamikaze tozobeta mbonda ya bakoko tozobinisa batu na bokoko mikolo eza makambo mission ya Kimbangu miziki tokobeta eza te ba miziki ya pamba yango bokoyembisa batu banzembu ezanga tina yango bokomemela batu bosa soni ya Congo na Zenith wana ekozala liwa na yo biso nyonso London combattant résistant tout banda Glasgow Manchester Liverpool, Newcastle, Derby, partout na UK, Toya Rosangana, le 21, bisotou na Zenith, ezali liwa ya JB, lokola un esprit de mort, abomisa bakom. Alobi ba Yakuza, ba Yakuza, biso bana baboya tongo etana, bana balabala, to contrôlera mokili, toza partout, Strabeton. Tala ba Yakuza wana na Panama Nzembo bana bilaka bota ba Yakuza wana boteya bango besa bango te biso tona fimbo kekele toza na maya senglas ba komona 18e puissance ya ngando mak ya crocodile ba fourmi rouge na Canada destination Paris ba combattre tout 38e bataillon kamikaze Al-Qaïda Eina combat ya Congo ça pour na Congo po jiba mekibiso na States destination combattant Afrique du Sud boya ba collabo ba comme sakana et kozala liwa na bango to ça la passe vraiment tant que besoin ça la passe ça la vraiment passe na pire esprit pour ça mamba Congo tant que so bundela Congo ya limoko ya bakoko na lobango chaque fois que so ba botoli au passeport so ba botoli mwasi ozano mususu mais so ba botoli on kita so ba botoli au mabele c'est très dangereux mais ngana kwa appuyer moi eloko mukie sur l'église avant na banda na kolobelo komoko lorsque une église ne répond pas aux besoins des gens de sa génération, cette église a échoué sa mission. Église de réveil au Congo et se vendre. Église était Kami. Et dans cette église de réveil, mais comme il y a les sabatu pongi. Parce que réveil est la moussakabatu. Mais réveil, oh, il va se mettre la mission, les sabatu pongi. Message exacté. Bango na bango ba pasteur, ba comme ko fingana, bango na bango ba yoka na kate, ba kwena bango, bolingo exacté. Mais tozo kende wa. Alors, yango tozo loba en tant que ba résistant. Pour nga la chrétien, la pe mutu na nzambe, na zo loba. Parce que décision c'est quoi yaki? Mibeko c'est quoi yaki na moka. Tolingi ordre, tolingi l'ordre et l'équilibre. Na kati ya corps de Christ pe na kati ya communauté. Soko yebote ya te s'il te plaît, kanga Bible vanda zo enseignement. Parce que si comme appelle que au côté ya te au saba fantir, ba toi betio la kata cher. Pour faut ordre côté na makambo na nzambe. Parce que des gens ont fait sa message, n'a pas résistant, n'a pas combattant, armée rouge, Al-Qaïda, kamikaze, tous les staffs,
mikolo yo batu nyonso bakomi veiller sur l'église. Église, il faut épais sa saveur nango. Église, il faut passer un message. Bakanga kutunot. Pourquoi vous la marche té? Ndeko na bino pasteur, bakanga ye. Pourquoi vous la marche té? Ndeko na bino ale muloto babomiye. Pourquoi vous ndeko na bino pasteur Albert Lukusa akufa? Pourquoi vous le baraté? Alors to sengi na ba pasteur, to lingi discipline la communauté. Bino na bino ba pasteur bozo kanate to yoki déjà makambo. Alors ceux bozo contenir ba ranking na bino bo banoko te lisusu te. Parce que bozo représenter rien na communauté. Ba maba les gens au Kabwana, ba foyer ça na ba problème, ba trouble côté na ba foyer batu. Église no sale logo moko. To ça compte ba pasteur te, to lingi bino bozo bandeko na biso, mais to lingi l'ordre et l'équilibre parce que dans notre communauté, les faux sont nombreux. Ah. Parce qu'il y a plein de corbeaux. Bah, aigle, bah, ça mouké, mais bah, corbeaux, bah, c'est bête. Parce que les faux sont nombreux dans notre communauté. Bah, tiens, mon boule, la carte église, église, c'est vendre, mais ça, déjà, au sein de la Batumbo. Maintenant, on les a messagetés. Beauté, bah, tout kimia. Parce que mon Christ, bah, il y a des fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, maîtrise de soi, douceur, tempérance, fidélité. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Il y a la haine. Égoïsme, côté, haine, côté, vocabulaire, côté. Bango na bango bayoka na raté. Ce qui m'a bien. Ils a pas si mingi. Yango moni to jupe na décision en tant que bana Congo. Enough is enough. Tout le monde frapper dire. Donc tant que on va que to frapper dire, to frapper dire. O les Angleterre, les Grande-Bretagne, les London. Donc yango to contrôler le monde entier. Ça ba blague té. Pour to frapper dire, to frapper dire. O cheli baya to buki to cheli 8 millions de morts kufi. Bah ça peut la droit au vivre, bah les moulots te peut pas couper, bah il peut la droit au vivre. Mais tout le monde est bénin. Alors tout le monde te frapper dit, te frapper dit, te frapper dit. Parce que dans London, tu lingi l'ordre et l'équilibre dans ta communauté. Tu tiens comme na place nango. Niama na na place ça, na sala minga golobate, na ko s'adresser car la bande ko ngai à Paris. Pour l'événement le 21, bon nous comme la binoté quoi. Donc tout ça déjà que là, match déjà bien dingue ça la kaka pour tout ça contrôler le monde entier. Oui, ils sont London. Ils ont ma solo gauche à droiteité. Au Tcheli baya to buki to Tcheli bende. Donc il m'a solo esprit. Le gens meurt mais l'esprit ne meurt pas. Ah ouais. Esprit en voulouzi, ils ont abisso. Esprit à papa Lumumba ils ont abisso. Il y a koko nyonso. Esprit à Sénégal Jésus-Christ ils ont abisso. Donc tout ça bon moko. Oui, ils ont mamba Congo. Donc le 21 musique est à la moitié. Donc, bon, comme la binoté, bon, ça la laisse. Au bas, on met la champagne, mais la bas, ça la laisse bas. Donc, musique est à la moitié. Côté, voilà, vraiment, bon, comme maté, quoi. Donc, il y a Bisson Soka Rabana, Congo, tous à Liboke Moko, tous à la Uni, tous à la toujours bon moko. Là, on a nazo beta benda c'était quoi. Tous à la toujours bon moko. Ba résistant, ba combattant, ba ya Congo, ba sai na Nzambe, ba tous à bon moko. Ngai po na suki sarate na mona suka libuma mama komba mona suka ngando le crocodile eloko na olobaka ka ba vie d'ici bozong sa discipline ya komba vie pardon ba vie nanga bolongo ba combattant beaucoup ba polémiquaire distraction on a vu pardon ba vie besoin sa discipline la communauté makamba polémique to boya discipline ba ranking na bino personnel bo bomba ngona banda bo YouTube pardon ba vie bo éduquer ne communauté bo éduquer jeunesse yango za futur ya Congo très important exacte que on a lobby na fingi vie moko te na lobby mabe ya vie moko te mais next time ce makambo on zo continuer. Ah, bah vieux, ceux qui me rebenga nga impoli pour na Congo, na ceux qui me rebenga nga mal éduqué pour na Congo, na konzima. Le toko bimisa ba bataillon tu ya bana ba boyo tongo tana ba toyebi banda kuna bino. Et l'autre zo senga discipline. To lingana, to zala bo moko, to yokana po, to komi na suka kanamba zo banga. Na kanga malobate na kombo ya 12 millions de morts congolais. Na komba ba maman violée, na komba mvuluzi kimbangu, mama kimpavita, bankulu ba mwela Congo, ingeta.